Sko mama Moura nde ya Anita bakata eso tali azelongi bakata batonga tonga muyibi epai yazaka bimina wa ibio chel na chichi abimina wa ibio Anita wana ibani lemba maman ça malobozo le boyezon maman ça malobozo le boyezon atana ba recherche lobe megai ko lebela biso ngo vraiment Dale nya wakanyelo elongilo kola nya ugawa Neti Moura famille à maman ne nyonso ba lesbienne na ba pedi bateka lopango na bango akaronge pour maman Moura ti là chez les parents papa Moura pedi papa Moura zaka frapper ya Alain na lemba mbimba ba ebi ba frapper wa mike anzala o ba iskoka batu bilo amike la mort de Malika et la séparation la séparation des couples de Malika et son petit copain PD. Na web si on a yana ba grenade ba missile ba obi son petit copain PD tano yana ba plan ya mabe ya suka dana ebiso lopango na bangiza na limba na bangamelo oyo kati bazaka na lopango na karonge wana aveni mona igota nzambi bateki yango bakomi batelengani bakomo mama Moura akiko se retrouver et pas maman nae balinga pe mama watazana kitu ope yo koti mama mabe okoti mabe po yalo kala leki ndo keki mpolo okozala nini Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez un la scène moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez un contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Voilà, meilleur veille, na tout barolanda biso na Sarato la TV. Bonjour, bonsoir, ça dit pas air beaucoup la biso. Merci na ba abonné na biso pour la confiance et fidélité pour PC biso bozara wana pour na rolanda. Émission oyo vérité présentée par problème que ni moi na soya ba muki nyoso et sinon rozala na etando ike ya ba TV na bino ba
téléphone na bino ba ordinateur na bino vraiment merci l'ingénieur Arce pour la image kitoko merci na bon délivre bon c'est que Jonathan qui vous na 10 amis bali CG à moto Limbondo babi Limbondoski artiste du mois merci pe na baye pe oyo balingaka problème kendineti RR Rachel Riti na bo sanité BBC miel depuis Canada on a vrai ya problème kendi Nadej Lembe depuis Matadi on a tout du mois maître avocat Kadibo esprit libre ototombe otokoloba lelo et les gars otokoloba lobby avocat ya Barbasi l'homme de Versa c'est vraiment merci mon vieux voilà l'émission na bino vérité mkolomo lelo na mbeli bino bongo mpinga sort de la presse maman Sarato la to me robetani lisolo toujours na système kaka ya ibala série grâce et Messi Panzo tozoko bagana ngo toujours ba makambo ekobimaka lobi wana toka ki makambo bimi ya bagi il paraît bagi baletsa ki maman na biso grâce les bagues magiques to solo yango pe ba yeba kité ko informer bino ki général des forces asso na biso te le Lopez ali bongo sorti ya corps ya papa na biso Moscovite Chaba mbuta atiki biso vraiment les londe bazo kondaye ninge to koloba boy déjà bazana RTNC jusqu'à où api papa na biso Chaba ko sala voilà moi les choses même langage nangai fungo elanga déjà plateau bande ko ba découvrir invité nangai maman Sarah meilleur V ouais meilleur V pour là meilleur V pe na batunios au bazolanda biso meilleur V na sponsor nanga ba meilleur V na Majabu Gospel Azir ba meilleur V na Tata Poe Fabricato ba meilleur V na ba vrai nanga groupe WhatsApp nanga président bébé la présidente maman Nathalie ba meilleur V na l'homme selon mon cœur papa Diego Milito ba meilleur V na maman Gina Amatou motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï ba meilleur V na Amélia Mweba la privée de Orlando Domingos ba meilleur V na Ozia Masamba ba meilleur V na Sol Mimba ba meilleur V na Nana Bafana ba meilleur V na Mama 4R ba meilleur V na Makiala Kumba ba meilleur V na Rose Bonga ba meilleur V na Edwige Kalala ba meilleur V na Pamela Kabeya ba meilleur V na Dalia Onyema Eliezer Kanu Sarah Abuele ba meilleur V na Papa Edi MK ba meilleur V na babone na nganyos tu ya YouTube et puis ba meilleur V na babone na nganyos tu ya page Facebook na opération 200 000 abonnés tokota nango 2022 donc tokokisa 200 000 abonnés donc tozanga 5 000 abonnés mais na yebi je passe à rato la 5 000 eloko te quoi ti tokota penda le 1er janvier 5 000 wana ekokana ngo quoi na confiance en Nzambe donc voilà merci vraiment infiniment na bato nyonso to basoutenir nga depuis le début ya janvier à 2021 tindenge tokomi na décembre. Merci pe na yo Polendo Yambinga. Merci. Ba joindre une équipe technique, ba joindre la fondation Sarah la news. Voilà, merci maman Sarah toujours ko basiko na émission na biso. Maman Sarah lobby nangonga ya ba 19h 20h ba nous sa biso liwa ya papa na biso défense général défense na yibité yo atake mon panzisango et moi par rapport à liwa défense. Mes condoléances, vraiment mes condoléances na famille artistique Mobimba. Papa defa waza mutumene apna icône penza. Donc mes condoléances na ye. Malgré l'autre fois ba rumeur etambolaka kakufaki makufarate. Ezalaki na ngokande ba belo bien mutumo alala la muki abando komela bato na WhatsApp tozala defa wa kufi mais après nga mutaya ko confirmer ngezalaki kabose tant na bengi kabose habité to la général a profité général ana matadi ana concert palumba bao ndé après na ko rectifier la page nanga mais sinon epesi pasi akufi na mboka bapaya na Cameroun alors na oginga pina mingi kozala kabose na plateau to meka osola na ye pona liwa ya papa na biso defa babi paraza na montana kuna bakendai concert bon aza ye moko na Cameroun mais bakendai concert na Abidjan azaki na bamontana na batebele mais aya kosenga voyage moko base retrouver mo na Cameroun des places ba malaise tokomela ebe
tokosala effort toyambaka aussi mpona plus de précision olie toloba bilobaloba. Ok, merci maman Sarah. Mes condoléances vraiment la famille mobimba ya papa na biso des femmes général des femmes. Voilà le jour bazokunda papa na biso Chaba Moscovitz na yebité liloba eza. Ouais, que son âme repose en paix, hein, que son âme repose en paix. De papa ya na samoyo. Donc tant na tant nae. C'est tant nae koki. Nzamba olongola molimo. Donc molimo nae ka epe manakimia. C'est-à-dire famille artistique ezolela na côté ba musicien na côté ba comédien. Na côté ba comédien. Il y a pas ces ça que matanga ya vesha ba vraiment izana ndingi benza ba matanga ba artiste comme tout ndingi za rakati. Izana ba mwa ndingi na ba mo ba moi ezate. Chaque fois qu'on petit dossier te. Olobi. Chaque fois. Théo matanga ya RTNC ya oyebi eza matanga ba di. Ouais parce que na moment où tu vas salon pe. Na minute to lo ba o ba na RTNC. Eza matanga RTNC kandi ngo cholo. C'est moi esha ko waya akota mambo ezate ya. Te. O eza niveau chaque ko te. O RTNC esangana na mukamati pe. Na mubambi. Na mukamati. Voilà. Merci maman Sarah, toujours comme Baraka Ilongo na YouTube pour ta actualité. Maman Sarah, lobby ezaki ya Roinda. Bague ya mariage ya grâce. C'est un bague magique. Pone. Maman Sarah. Est-ce que na ko vana ngaki ni atende na ta? Vana ngata na ko vanda te. Te ko vanda ezama na problème te zane ko loba. Lobby ovandela ki biso boye kimia. Mwana malamu. Ba sepela ina position ote. Ba propos na yo. Ba bio na za leste. O esa position mo jambique. Mutalongo li bag na ina eso bag wana bateka ki ona Koweït. Oka kite pale. Bag magique bateka ona Koweït. Est-ce que sola ta bag ngo susu? Ah la tati. Bag ke de Koweït. Ba feti ana na usungai. Nana osunga grâce. Tika yo banda. Maman Sarah, nalandaki concert na bino Yvette akolobaki. Bisuba. Yvette alobaki ki Bisuba. Ngana na bakombo na bengela bango neti boy na répondre ndeni na ebitolo bana Yvette wapi. Abi Yvette kaka. Na comprendre. Ça va oyo yebi wana. Ah bisuba, c'est bon. Vas-y. Abi mais c'est pas ça une bague mais on a sapi na eza ba tête bani ba danger de mort. Laissez. Abi bague wana grâce à ça rolinga moti. Laissez ba kofi balata ngo berité balata ngo ba wera ba tutu balata ba bague wana et ba trafic d'influence. Pour ba bague ane ana ba grimace. Na réalité pelo be ala moti. Rappelle ngo que zando ana somi ma bague na ngeza na muto a Lyon. To a danger de mort na lati. So ba journaliste ba moni ngo ba hotel nga be mission te. Sarah comme la tabaga kisi agenda oza kisi ona ye. Bisu baza bilobela ta boka nyao. Boka nyao akaki kanda to ameni bombe. Et pas souka. Comment ça va? Babi jour grâce à moi qui bague wana na cuve ya mopé mata te bandaki na libala. Grâce na tanga baki bag na kiv na zalaki. Nana zalaki. Mais grande sœur nem tozolo ba. Bateki wana grande sœur te wana bajalelo. Bajalelo babeta pe grâce ba mosinzo bashita sima. Panzu no alobita oloba na ye ngana olinge kapo to travailler na ye na système ba vidéo. Et puis mateke. C'est ti ba zo benga ye pans officiel TV wana ça vrai. Bon non to fungole les chaînes. Mais pas j'ai déjà ça. Non tout ça les lots mais toi on a projet déjà. Merci Nerio Mobi mission on a un projet bato bazo attaquer na réseaux sociaux yo mtozo appuyer papa nzo. Faut na appuyer. Il faut penana appuyer naza penda naza lâcheté naza bajara bato baza ba hypocrite te naza pe human sans esprit n'âme d'esprit. Ngabna na parmi bato bazo appuyer panzo ko. Na wanga na te.
Vous avez parmi bango. Ouais. Vous avez accompagné Angelica. Yaye na epité mais nga naza parmi. Mais na live on a tala ile bazo komaka yo na Angelica. Mais yango nazo répondre nga naza yete nga naza nga. Parce qu'on a côté na nga na répondre que oui nga naza parmi. So ye pas za na epité, yenda on répondre mais nga naza parmi. Ok, je pose parmi. Maman Sarah se pose parmi pour nani. Naza parmi parce que tout se paye ici bas. Toi dans monde à béton, monde en monde à bénéfice, monde à kaisala. Bato nyonso to basalelanga bémission ebele fali kangisa Sarah fali kangisa Sarah. Ezaka na suka nango po fali asali. Akangisa. Après bango basalaki ni. C'est béni. Yango objectif nanga te kaya. C'est yo pose soutenir Panzo. Asala baba o nyonso azosala asala nazo soutenir yende azana so achelo eloko na 0 na 0 r juste na 1 minute nga na balance ya balance na yo mais on se bosse grâce à sa petite sœur na yo boza te toi ne maman motenga na boza mboka moko toi mboka moko oui na sala yi devoir étant que toi mboka moko ya yo sunga leki na ye leki aboyeki leki aboyeki lokola leki aboye yango ya wana yo po baleki ni leki te na talisiko bémission leki asalelanga te amérité c'est que yo kanda grâce à sila oti olimbisa ye mena motema ngai nasalaka tout ce pays ici koleka ta hypocrite te nga so okenda na nga mabe ofuta na yesu na position jambique so okenda na nga mna fo ofuta soki na ye mabe ofuta yango wana ozofutisa grâce nyonso mais kitu ya moke mpo na nga position ya biere ovandaka yango tozongisa elo nini wana noir wana nini obalinga yango nini chaise kuba tosolo chaise kuba chaise kuba sova na chaise kuba babilo mo bimisaka wana ya bien te veme oyo tozala ndenge otyenga mala leki na kiti boye osati eke ekayenga maloba ok merci merci Paulin ngati mama Sarah tozoko baka elongo na yo mama Sarah ndeko moko aleka na ba live lobby mpona koconfirme bato ye nde va ndeko aza ndeko ya monsieur Panzu bavanda quartier moko bato to bakoli preuve apesa biso nga bapreuve nga nde naza na koseka motu nyonso likama mabe ekomeli na réseaux sociaux na koseka makasi si s'agit na puye na wapuye na kisungisungi na kati na mbongo no pochange te nga atyaka mbongo anje te nga asutenanga mabe te mais oyo mabe ekomi nasekaka mais yana émission mo yebisaki soki mwana wana ya mwasi asalaki monsieur pa Yvette jo alongo pa Yvette yo soutenir so bakangisi oyo kefutele mbongo ye nde na ofutele mpe ya mbongo yango nga azongi na baparole ye mpe na ofutele mbongo batika ye parce que aza innocente moto azotinda ye Yvette bisuba elongi loka nyao elongi loka mine ifuna koma obenge Yvette mine okendi plaira Yvette mine okendi plaira parce que mama ça du jour au jour ozomisa bakombo nayeba te basaloni Yvette mine mama na ngai ye axe omoni makambo esalami ya Yvette mine Yvette alaki ndoki ya baluba ti bongo voilà pas comprendre moi ambiance plateau tala plateau na biso moko Yvette mine yaya pianga ballon elongola nga mpe ba stress après ce couleur ne rouge tobeta mwa lisolo mais aussi misu ballon eza sous danger lobe pesaka nga mpe inspiration Yvette mine ozo soutenir mais c'est pas pour détruire grâce parce que grâce asalela ba émission yaya sekanga mabe Paulin sekanga mabe bonne année voilà tozokoba comment Sarah imaginez makambo pesa mosusu te Paulin te tosala na émission tozosalaka epiaka tosalaka te jaune jeune ya moke te pianga te ya moke mama Sarah oyo lelo ozosala grâce oyo soki ezalaki ataki ndeko na moya mwasi osala te osala te
Pourquoi nous autres préférons ça n'est pas grâce? Non, ça pas na pas passer la pananga. Un hypocrite, t'es. Tous ces pays ici-bas, tous ces pays ici-bas, na lola te na kisasa, tous ces pays ici-bas. Voilà, Maman Sarah. Maman Sarah, donc ça n'a rien de beaucoup. Ma question. Tous ces pays ici-bas, t'es Paulin. Na lola te na kisasa, tous ces pays ici-bas. Tous ces pays ici-bas et tous ces. Net Malika pour Lila. Malika dans les lycées. Voilà. Comment place là? Les photos y ba elo ni yo les lycées. Le bien mais ko le bele biso ngo vraiment. Le kola nyao. Ya wa mi. Il veut te coca faire la nyao. C'est la réaction pour les. C'est là taille pour taper qui va coca là. Elle a bien avec ce côté là pour mettre la montage té. Tu l'as bien pardon c'est là. Yo le bana on dit à la lukelo. Té yo mon chaba point ce qui ça. Ah. Bébé c'est miel. Bon mon amangambo. Ata yo boko axe. Oh le gars fait ta wala ba ko qualité. Ah c'est ça bien. Le gars. On peut ça Dale nya wakanyelo. Copie coller. Mutasa elo aza motema be ça oyebi. Te vérité ande kona biso ya mwasi boete. Boko bana comparer mutu na nya ote. Voilà moi ça ratokoba. Petit si de bana kalia si nya umile. Skotula ngali. Oyebi ba Yvette ne bazawana ba uti na baras. Ninga mibenga metis bango ba uti na baras oyo. Ba mama na bango bakoko na bango génération na bango ba uta bana misala mindele. Yvette ninga zana za ba semence bana misala. Ba lien wana ya bana misala origine. Côté mama ya Yvette ba uta bana misala mindele sko ba mindelo bayaka bakoyaka na bambandaka oyi ba mindelo ba mita bango ya ba onisien ba tamonique bakenda bakananga bakenda ba province ba bandaka ba nini bato wana nyonso tu ba misala bango ezaka ba tumwindi allez en même temps ça bona musala na ye en même temps so bimanga na bango baza bano babotami involontairement na volonté mindele wana te ba meti wana te baza bana bazaki bana misala na bango en même temps moi na musala en même toi aussi sepelisa pe patron donc a outi na génération ya bana misala ya mindele ba enfant indésirable même papa il fait des appas les ba Yvette mais papa il fait des appas c'était tout ba yeba donc na lo bano descendant outi na maman na eti a outi na descendant ya bana misala c'est que maman na ye koko aboti eza lokola yoka eza ndeni eza lokola na ebiso mikolo na totala ba origine eza lokola Yvette bisuba Yvette makolombasu mama na ye azaka chel na kapela na yolo Yvette bisuba ye moko shege na yolo asali kindumba yolo mobimba aboti bana tala génération eza descendé za ba lien oyo fo otokataka aboti bana babwa kingunda kifazer wapi na yolo na kapela famille kapena ul Paulin nazo expliquer aux autres comprendre parce que Yvette mine alias nya mine ye yokasko bango ndenge ba uta descendant na bango d'origine na bango na stopena maman mais c'est pas un d'origine voilà et puis ya moura peze papa moura PD comment est Alain mama moura comment est Anita chel munene na cheche tokomina wala te c'est là ngala ebiso nga bikolo na osakana le lobby kuina bilobi kudia batu bokoto sko koko wa boti mama ba Yvette azaka mwana musala ya monsieur Porton koko aboti Yvette azaka mwana musala ba mwana musala ya skola mundelo na bidamba lambela kae mundelo wana peso asengi apesaka ba mundela eko cheze masundoli azonumboka na bango de mama na boti ba mama ba Yvette ba mama leki ya ba Yvette aboti famille ya mama ya Yvette vous comprenez siko Yvette azui race wana euti wapi na kimona musala bazana race bana misala
yango moni lien wana ezolanda ye moko mpe azalaki mwana mosala Karine ozomona balien nazobanga siko na mwana mobali o garçon mignon fo okataka balien omona mwana mobali mevini mombazalaka mwana mosala balingani mibali batindaka ye kende olingelanga mwasi kende osala eza balien existaka tobanga na yango te comme prophète eza balien mwana mosala donc Yvette Bisuba alias Mine Nyao ya uta na lien wana ya enfant non désirable bano ba désiraki te ya uti na balien wana ya bana batamisala wana bon moura grâce avant tout ça na mambo grâce neti moura famille ya mama ne nyonso ba lesbienne na ba pedi na lemba na bangamelo bateka lopango na bango akaronge pour maman moura ti là chez les parents papa moura pedi papa moura zaka frapper ya Alain na lemba mbimba ba ebi ba frapper wa mike anzala o ba iskoka ba tubilo ya mike iko na ngo pedi ya Alain pedi nene na lembe bani sko mama moura nde ya Anita bakata eso tali azelongi bakata batonga muyibi epai yazaka bimina wa ibio chel na chichi abimina wa ibio Anita wana ibani lemba maman ça malobozo le boyezo azana ba recherche tala ebiso lopango na bangiza na lemba na bangamelo oyo kati bazaka na lopango na karonge wana aveni mona igota nzambi bateki yango bakomi batelengani bakomo mama moura akiko se retrouver et pas maman na ye balinga pe mama wa tazana kindoki ok yokoti maman mabe okoti yango mabe po yalo wala lekindoki ya kimkolo okozala nini siko yo leki ba plus que na bandoga ya bomwana oyo ozo récupérer ba retard tout ni on azomona yo ozomona image wana na sebiseso taka na yebi koma mama ba ona papa ba ya na Anita ba bande kwa moura ba pede na ba lesbienne famille ya mama pede lesbienne mama moura mulele c'est bango za ba ninga famille bango za lo famille mobimba so nyo pesa mama so nyo pesa mama bango makombo neti nyo pe uto pesa famille ya Fifette so pesa makombo ni famille bango ba na famille Fivette Bisuba ana famille to Fivette Makolombasu na bi Fivette famille Kapea na uni bo ba moa nde ba uti ba lesbienne na ba PD c'est là Sodome et Gomorrhe famille pede ya Sodome et Gomorrhe nde famille ba moura voilà bazana ba pede ponzamba bomaka Sodome et Gomorrhe pona impudicité pede ki lesbienne sko nyonso wana tozokuta impudicité na nzoto ya mama ba moura tozokuta ki pede na nzoto ya papa ba moura tozokuta ki lesbienne su na nzoto ya mama ba moura ye moka botami Lucifer Sodome et Gomorrhe famille ekende emona nzambe te ki elola te famille ekende komona nzambe te maman Sarah to longo wana siko tozonga na dossier ya grâce maman Sarah oyela inga to ni te loba na question maman Sarah namonaki photo mo postaki olobi grâce batuto obeta abeta mosinzo ba se retrouver na poto question te mama e ba welela da Costa muninga ye wana na poto comme ni asuna Davina apwa ata apwa so apwa muninga ye wana na kati ya Bela grâce à zotelengana na Kishaso na Samu na ebisaki yote na saki yo grâce à posa nezaka poto ninga zana zolela penza enganzambe nga poto na ngo yo longola grâce à la kati ya Kishasa maman Sarah est-ce que ce moto a voyagé et ça c'est nous on a aussi ramoninga teneti nga na oseka nanga na oseka olande kamel ujate abigasi ozana elongo te kula na baraka kuna na komuna Kishasa na via pasi mama na ngai koma okosa bato kobonga
grâce à le bango te akosa bino na réseaux sociaux landa odia te c'est pas une petite minene kolo na sepela nga na odia sepela réseaux sociaux boboma grâce na attention fani kuna boboma grâce na attention etal na problème masaka tozoko baka elongo na yo. Est-ce que voyage ya moninga yo ozi oposte yango olobiki grâce à bete ba mosinzo yango à part coach et à part nani Dacosta nani lisusu ya bete Dacosta kaka mais okoma yango en général bato beta abeta ba Karine Mosinzo abeta ba mame Mili Mosinzo abeta ba tebele ouais bah tout abeta ba na ba poto déjà oui bref to komi 3 ebele amsuna tangita abimana mibala presque ba tutu ya majiji jili kitima ya Adonis Ngabani na pese ba mbote jili kitima na poto en États-Unis ba tutu wana ya beta Mosinzo basa vie on a été vie échanger bon coaching there mère sur la fomo mère meme na ba boulou wana ba période wana azo kende ba monkono grâce ya commencé à kindumba na kati ya boîte c'est différent c'est comme moi lix grâce za moi lix quoi ya mère ya kina niveau moi c'est makasi alors gérer grâce fambé coach maile silitonde des coach siko une expérience ya balabala grâce à Dieu expérience ya pelouse c'est coach tolo baka soto ki na ninga bale coach en expérience ya zelo grâce pour za synthétique grâce à beta na synthétique wana grave grâce à Paul Elisoti grâce à Big Sami bala batute ya tambola na ba soif na atambola le place teleka akitisi pantalon ala tani pe sous-vêtement te soit la sous-vêtement c'est que les cyclistes à là pour hasard penda soko plat partout donc yangwana coach nenda coach il faut toujours ko baka elongo na maman Sarah toujours on a dossier ya ndeko oyo abengaki alobiki ya za ndeko ya papa na biso panzo preuve bon alidaki ba preuve na ye nyonso alobi aza biologique te mais preuve kaka ya ok bafanda na ye preuve kaka kama na osenge ba preuve bongo na ondima ndeni osala liste ndeni ka nde batata mosi ya lokuta mpe babimaki ye pa koza ya lokuta ti oyebaki nga babimiselanga leki ya lokuta na réseaux sociaux ngaka na leki te na mama biso akotikanga momo na suka na leki te na comprend yango ozamaka makasi ozamaka kimona suka nde toyesala sikokati na mama Sarah oza somo oza malembe me bilo ozobimisa eza makasi voilà tozokobaka elongo na yo alobiki oyo nyonso mpanza kosala na réseaux sociaux bato bacomprendre mpanza aza malade papa pandu malade aza malade ok ayela biso badocument ya CNPP ya pandu biso le document ya CNPP ya pandu kasi eloko ezo approuvé ke pandu aka malade mais elobi niveau ya yebeli panzu na bagage ya panzu na ndenge panzu akoleli aza na bacomportement na te ya akoma kosala bavideo akoma kosala bavideo kasi kisi ya grâce epoli te kisi pungu so ekoti mai en tout cas po de so okanga mobali na kisi mobali akoma ewaki zingi après wana so kisi epoli en tout cas vengeance ya mabe yango moni baréaction ya pandu eza mabe makasi ezokorespondre na ye te seti baoyo baza na problème ya motu se eza ya solo epandu nde ndeko na raison te aza na ndeko ne te bon ata aza ndeko na ye te viki bakola quartier moko ayebi faso ata mosusu akozala aza na loba na lukala tombula moi tobode ya liboso
na bela ka seul même ya foot blanc pe mala biso zo passo là c'est to pesa ndabana raison parce que bakola ne quartier moko ala raison nga moni raison na publicité après moi même en bon ça là au monde il y a ça des amuto après mais il est belé déjà na ba pour mais c'est pas ça t'es pas attends déjà perdre ça bon on a yé pour nga na tika lo ba mabapa ndete pa da akotira mambo akotira mbongo vous signez combien t'es bon ekota tite tout ça ça l'émission bon ekota mais coupage aux autres paye les gens ont appuyé parce que c'est ils ont bien maman ma grâce coach c'est il pose coach à France non la une découpage vous avez un coupage on comprend ça bon moi les moi avant de qui mais bilo ça ça non les ma non la coupage t'es bon ndima kaka mais vous avez appuyé ah puis un coupage ah puis un coupage poto si tu comment on a suka à quatre na partie lelo bazo bien pense aux aki galette grâce à commissaire et pas aux aki gratana grâce à commissaire galette et ba ko latati grâce à la qui à PCA fashion grâce merci beaucoup nous ici pas pour permettre que nous sous ça linga ya kutata comme un garçon de fashion voilà comment ça on dit bien que c'est pour supporter mon paya pour la ndeko ko wala pense ça pour ça vilo ebi baba za vilo baba ndo na funga baba za vilo babomba ngati basunga ngape bele ngaba baba za vilo basunga nge natanga pasi baba za vilo basunga nga mtasunga nga makasi général nyanga mbala abo za vilo basunga nga makasi na ba mama afina nga pasi penza nakenda kubwaka ngunda pe na braza siko na braza tebi ke bato bazamiti ya mabe mibali bakonsidera basi te nzambe atali mpe ka mwana nga koleka na bahumiliation wana te nga mutu abombanga général nyangambwala mpe mutu asunganga ntina ye kotelema na 2014 nakomosala bavoyage nanga mpe naoke badubai naosala bacontener général nyangambwala mpena mutu asutenanga bao bayebi bafi mpe ebele bayebi bato baya bayebi na braza mpe ebele bayebi nazwaka temps mpendake ovanda na place moko boyeke otala mpenda boye mbila nde mbila bien achètement de crédit ocomprendre donc babrazavillois baza bato na ndenge olobi ke otiki ndeko na yo te nga alinga babrazavillois parce que babrazavillois baza bato oyo baedanga na ntango ya pasi bato bazwanga na se batombolinga général nyangambala aza brazavillois asunganga trop na vie trop tant ba trop so leo na biki na atterrir na braza na téléphone tant msuye papa na ina chama na braza o ça va ba otindelo jeep sala ko pona ba na yo pona logement na yo donc baza bato bayambanga bien na braza bizaka yete baze belé ba master nga pamela mabaya tozani na braza pamela mabaya tozani na braza baze belé ba na braza camarade nanga mado mukoma tozani na braza ayebi histoire na obeta ba braza villo ba bato na Congo ba congolais bato ba décevanga ba pesanga chance te ba congolais bato ba nyokolanga na Kinshasa na souffrati na koki pasité na ki braza mais bato o bazwa inga na valeur zai ba braza villo so to comprendre bien so to comprendre bien vous aurez remercié braza villo na côté la kapandi ya wana ti za façon ya na remercier de ba braza villo te na remercier de ba braza villo parce que nga za kengratité baza bato bazwinga dans les nions façonner ti noya ba YouTube naka noya YouTube na passeport plein de visa braza bato bapianga chance vous comprenez chance na zone na braza et puis tellement na ramosi mayele bazo appuyer nga pindaki ba opeso bala osala business parce que wa moi c'est au Kambongo
comprendre donc eza parcours pe ya histoire nanga nga bina naza oye pe ande bato banyokwama na babraza nga nayebi nanga konyokwama na braza te nayebi nanga boite te nayebi soki naluka mbongo te parce que nazolaa nango naolamuka nayebi eka business nanga nake Dubai naye na conteneur Kinshasa nateki résidence Kinshasa résidence Brazzaville. Voilà, merci Maman Sarah toujours. Maman Sarah yebisa biso ozo promettre mania ki au Sambusaye. Non Sambuse. Ozo promettre mania au Sambusaye. Au Sambusaye pour nani. Na Sambuse. Cause na wazani. Aza parmi bateau pe basalelanga ba campagne ya kosika. Bateau ba pouye fali kangisa ye. Aza parmi bateau moto aya na mensonge dans réseaux sociaux que Sarah botana camarade à papa na. Bon il a so mérité pour les kawanati. Ngana futsa mututu no mona nga na nzambe te bato ba komela nga Sarah mona nzambe na mona nzambe naza sko nzambe te. O Sarah sambela na sambela mena pasteur te. Na mai na makila naza capable ya osala o bango basala pa bato. Alors so bango baza capable ya opesa bato pasi to ya okosela bato makambo to ya onyokola bato bayeba ke mutu nyonso to baza capable ya osala même chose que bango. Non, ça Malika m'a payé. Là, c'est promis. Oh, ça Malika m'a payé. Mais pour nous, nous avons place aux arts. Nous avons la dot, soit religieux. Pour nous, nous avons la moment. Nous avons tant que ça du bala et yindi mbamba. Tout le monde comment dire grâce. Non, le banante. Merci Maman Sarah. Tout se fait ici, pas pour nous. Tout à foutre ah voilà, foutre mututu so ba on peut baser chance dossier na maso yeye. Parce que qui na bango. Ba fingi na bango. Non supported. C'est nyonso balba na sala ko passe. Nyonso balba ni. Ma nyonso balba na ba fifet. So ko sala passe na tika réseaux sociaux. Ouais. So ko sala passe na tika réseaux sociaux na kangisa bato. Tellement bateau ba yebinga net tango fivete bisu baloba ke Sarah sala ki nduma na ngola banda babotanga na kina ngola te batu tu yanga o ba yebinga na o ba yanga bazana ngola ma okuta benga lo vivela nga soza isa bengea apesi mbota bi Sarah na ko muna banda oluka na selo ba démarche ta lukelo moyo pota ngola yo no pota ngola te po ali bata eso so ba halo kutabo o ngana camarade na mwana fivete azobina danser za salité ngana tanga na classe donc zo kama lowa yewa kama lowa ye no zo yewa na kutani wa na kutana ni wapi a camarade na mate camarade na mo yebi bana mate komona telo na bango tata komba mwana ngama o yebite c'est faux mais yo yebi ba kapela pona mona ba ona kapela ba osa kishege maman so mangulu maman so mangulu pour kapela ngata 1000 francs. Merci Maman Sarah. Tu as remarqué la souka. Il y a plutôt continuer. Tout ça va aller là. Quand il a un zéla pam. Oui, mais apparemment les réseaux sociaux, bah tu vas le baki. Vous avez sous bah tu vas le linga yoté. Te balinganga déjà ti. Balinga déjà. Au monde en bien. Et ça bien. Pour mon tout ça bah tu vas le lingo mingi osa l'importance te bah tu faut pas boya konde trop. Jésus Christ mon nzambe bi ke batu tu balinga ete babi tolingi Barabas. Babi misa Barabas baboma Yesu. Ya lora babi so basarato. Utso batu ba olingo mingi c'est koza un impact te. Faut batu balinga kote. Ya yete tolinga kete wana nde muntu wana za ni toala na makambo. Mais faut yeba kolinga te mususu pe ya mabebe zali. Ya mabeza ngandeni ya malamu ya ndeni. Po yozo appuyer kolinga ne batu bazo yina yo. Yozo appuyer yango. Nga na appuyer yango. Na appuyer bino pe abo yina nga suko le kabolinga ngati. Ya onde force nanga. Maman Sarah na ko songole ko moko. Façon zalaki liboso. Na ozo nga na janvier 2022. Décembre pe le faut supporter. Parce que molimo ko attaquer ba parents ya baninga o ikotoka na fin ya janvier na décembre. Molimo o ezaki na kati ya janvier. Ebime ki pa Yvette ezotambola.
isupa nanga esprit mabe wana yango wana ezotambola pole elongo epai ivete kome mpa na yo yango ka masa elongo epe te eza mpe pa ivete ye mpe pa na nga eyeba mpa na yo mama sara soki eza na ya koloba ndenge tolobi nyonso boye yebi te message nini okolasela bayebalandi nini mena natikika ekabulanga naloba natiki so eza na message bato bakolandanga ezaka ke histoire ya grâce naotika nanga te naoke naotina su opromettre bango nesi nini Malika. Malika. La mort de Malika. Okay, et la séparation. Bon, notez bien. Bon, et la séparation des couples de Malika et son petit copain PD. Son? Na web si on a na ba grenade, ba missile, ba obi. Son petit copain PD. Tana na ba plan ya mabe ya suka. Bango ba okosa. Malika era yango bo manga déjà moto ndeko na ya mwasi. Tika. Bolinga te epela. Tika. To bo mamoto tango za na moki. Bolinga te epela. Mama Sara. Na la ça onde tout se paye ici bezala. Na makambo ya grâce ozo promettre bandeko ba olanda oni. Basi ba kabone loko ba promettre ze susté. Mission accomplie. Mission accomplie. Prière ne kokisa. Tes prières te. Là c'est là en prière te pour en gagner. Mission de accomplie. Voilà, merci Maman Sarah. Tu chutes na mambo ya grâce tembo. Maman Sarah, par rapport à année, bila ya année na yo pendant 2021, tu les loto commis. T'es non clôturé non te. Ma bezana on bosso ma casse. Ma bezana. T'es nabi ozo clôturé. Nabi de janvier 2021. T'es quito. Si le décembre bila nous en quito qu'on a arrestation na nga ezala bénédiction na nga na lingango. Ezara sous mauvais souvenir te. Prison nanga eza bénédiction elongwa de mauvais souvenir pour yango pende apporter langa mambo belé fungolanga ba ouverture ba porte mambo belé donc année nanga o penda positif qui tokos négatif ezalite exact tata morote c'est que yo ba kashino so eza bénédiction pour nous et canal ka ya bénédiction nzela ya lipambo likaka. Soki eza na ba ane nyonso oyo leka ane nini osepela na wana bien oyo mona pe ane wana penza pona anoka ka 2021 suka na ne merci Maman Sarah tokomi na suka na ne ana ba clash izo suka pe na ba bana na ba clash fe suka na clash ouais suka na ne soki eza na message okoyebisa ba chroniqueur na ba chroniqueuse mpona to sika clash na base te na mafinga te. Comment ça se dédicace ça ma meilleure veine à baito bala te nazaka na message aba insensé nazo bomba mais tika obimisi yango tina fandi nazo banzambi na nga toki ndeka na molimo tina suka voilà peu ça message aba insensé acha lelo papa inséré Maman Sarah pour la fundi comment appuyer yango te na appuyer yango ba insensé babi ke lumba na live c'est belé, bien belé. Mais ça c'est ba finga finga mabe, finga pas mabe. Pas finga mabe. Et pas de ba finga, gas natikali yolela. On va le mususu a pese confiance te lobi na Carmel odia ngaza muto a raisonner ke. Abi gas te gazala ama ele tata zoba. Ngana osepela ngana Carmel. So kutene FC no osepela ni. C'est bien là. À continuer à harceler. Il y a pas bon beneza te. Te ya te zana on lobate. Pour azo défendre Panzoa. Te pour asula bien. Ouais ba kingana nzusu suna zala ranga moko. Mais oui. Azala ngamo na ko. Donc ngana na muto okotela ngate nga mo missile nga mo pe nga mo tout. Apparemment bon ngona na Chine. Ouais. La Chine. Ngana na ngaka Irak. Chine kunde na zabo na oninga ba janvier tito sisa faut ba kabona sus.
faut Karina et Kabakaba na tous en toi kasika. Vidéo mon vidéo na le mon qui Kayango epinga kande. On epinga kande ebikande pesinga. Émission salamate. vraiment. Et alors ba succès biso. Bolo mais botala. Et alors na minute on est tous abo tout mon aka o quand na grâce ba sa vidéo. Na continue sambe tous. Malgré na yo ka sonite lo bibaka na lo ba na kota lo na sambe. Ye mo place aux Ba mon na continue na sambe. Après un mon na yo biba na yo loba na yo sekaba. Donc histoire au ya grâce. Et servir biso comme leçon. Parce qu'on a le bama important. Oui, bien. Mais ça c'est pour ça na pensa. Bango, tu vas on va payer moi. Tu vas monter, basa dina suka. Ah ouais, là je expliquer parce que tozo seka ba clash zo salama. Toko tsambongo mais et servir biso leçon. Nous le filles. Bateau balingara tueke. Pona ye kolinga mobali fazana la. Pona ye polinga mobali fakusa mobali bonga soma mituka voyage aka zumukanda. Est-ce que oyebi ndenga zwela mbongo na ye? Soye mobali ana mbongo te, ebi ke po accorder ya mobala o ezanga calcule même na famille. Famille comment ko réfléchir. Oh ibalango pressé boy photo lukana to e bagarso nga salanga nini famille na eza nani mais soka mutambongo aya se présenter ta lelo na ina bala mwana bino banoko basangani na seconde basali facture à chaud sans qu'on rende compte que lukakoyeba mobali wana za nani kapo bamoni aza na luchocho ba famille ba insensé famille ba grâce mama bololé maman est censée bino batu bokomela ngo sarati ka ba maman est censée ba otige ndeni maman na insensée parce qu'elle vit à grâce nyonso po anya ubenda mwana mato itata lisenzela baeba ki vit à pandu te ba ngata ba bike pandu za liboma sko na ta ya fiançailles nyonso to na grâce à mona ki ngo telobi caramel odia grâce à eba te ke pandu za mobulu grâce à eba ba vit à pandu te. Oh, grâce à ça, on a un bandana et on a un poteau. Ahibaki, pourquoi les lois nous voyons pour se victimiser qui pense à salir ma vie? En vouloir tout gagner dans la vie, tu risques de tout perdre. Et grâce à perdre. Et grâce plaira. Histoire est servir biso leçon. Donc là on a colobangwana, surtout vous les jeunes filles, bino batu bozo bo visage aka bo bala mibala mbongo mibala poto. Keba na yo sa 1 million de live pour non se kabino pa ponga musana ngwana ça nous c'est kabato aussi merci maman ça message nous qui to ko c'est belle nango bando loba ba femme insensée ya diaspora banda ko finga na ba commentaire bo finga nga na ba live bo benga bisika bo benga pa mama nya umine bofingaka partout bokenda kofinga nga est-ce que elongoli ata $1 na compte bancaire na nga nazo gagner yo zozwani o perdre na énergie o memela on a lisumu ya ofele o ngana to ebani te rando eza ngana mutu mususu yo koti yango moi je gagne yango boko makamiti ya mabe bwana poto terrain vide ndaku oso imagine mtu asali diza na poto aiba atende bakumba mutu kati ata vélo na via somba te mais oui sikoa mona sara vimba na jeep ata ape boy TXL so ezokota mama ngai balalia TXL mob na ya kafu $55,000 ekota baolinganga te engana komana ngana mbongo ya kisi po so boluka boluzwa mbongo wana na YouTube abosomba ba jeep boyiba ya ngana komana ngana mbongo ya kisi et puis boyeba elo monde tozala boya famille na famille na totem nango famille na famille ya na ba coutume nango famille mususu bakata bango kamo ya pauvreté donc ato sali nini ozonga ka pauvre
biso na famille na biso richesse eza kota mama kota papa en tout cas mbongo eza sokilaka toa na don wana ya lochocho ezali donc nga na kota lochocho naza fille youtubeuse business woman mpe lisusu na makasi na business ne bomona nga na yaka bapandela bino business on a traitaka na chombo ozwa ide te oluka ba defiso $10,000 yaka na opiao nasuka nango combien ozongisenga 15 000 tant poso ya odefisa oya na buka lupango so mikolo eleki toteki nazwi mbongo so idemo eleki mbongo emache komi fois 2 fois 3 fois 4 atina tikai na lupango donc nga na business woman ya osaka na te ya nango kisi te ya mayele kaka voilà ya nango mayele po ba youtube oyo eza babiloko moko mpe ya banatandaka po kala youtube ezalaka so ofongoli yango monétise mbala moko ba ekomi yo 4000 heures 4000 heures apamba te ekomi 4000 heures na 4000 heures na 1000 abonnés ti oyoka kala youtube ezalaka ozwa kokata mbongo te koma okata 40%. Tu oyoka mokomzu so 50-50. Tu oyoka o biso tokoma ozwa 10%. Tu oyoka o youtube échanger ifuta asusi te ya na avenir te omona place ba Yvette biso bazonga boulevard parce que biso to ba femme sage ke totiaka na moto na biso no business entre temps un youtuber en cherchant l'argent business un youtuber un business un youtuber un business ozo comprendre nazo mélanger ce qui YouTube esimbi te na working ngunda na business ozo comprendre moi tout mayele amonaka donc voilà ce qui est très important la vie à moto il faut aux anamayele na ba entrée ya mbongo pour s'en sortir. Merci maman Sarah, merci to kabonenga na yo mokolo ya lelo. J'espère mbala sima to mona. Au revoir les insensés. Merci. Merci. Au revoir. OK. Merci na ba les insensés. Au revoir. Au revoir. Ba insensés nyoso. Merci. Ba insensés basta, merci pour l'image. Ba insensés. OK. Tout ce qui a pour ça na bakisa. Il faut bakisa to kataka. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.